Maman Bigaye, problème en haut, commission, mawa, et affaibli même ni longi na yo. Et ça dit. Ok, merci pour la parole. Quand même, on a une esika oyo, madame, de mon corps, oyo, tu me sens. Na koki kolobango, nanda ko ngate mena préféré na kolobango awa. Problème mo ezabule. Nada problème moko eza très grave, oyo tu me sens. Nanda ko nga ebala. Nada mo bananga. To banana ye. Ava to banana ye. Peut-être que quand même vie a passé. Nane ko souffrir, na nzima ki bongo. Na bala e bon na nzima bongo. Bala na ye. Vous savez mon ba quelqu'un ba jour et belé, mais niveau où tu bandais pour vivre et ça qui vraiment bien été. Tu connais vraiment pour souffrir ma casse ngana ye. Tu osanga même et loka ko lia. Tu osanga même ata elamba ou ya kusomba. Tellement ye kaka ndenga bima katambola tambola kaka kendaki et pas un fétiche panganga. Tanga bisa ki bongo. Tu zaki ne to kendaki na ye. To kenaye nganga ayebisa ki vraiment condition moko ayebisa ki condition ayebisa ki et chokanga makasi. Ayebisa na opesa yo nyonso. Mais vie no mobimba o tira ko bota te. Mais kati nanga na sepela vraiment na condition wana te. Na omi tu na kati nanga na ba condition bongo pona nini. Na loba ke lo monter nganga lobia sisi et puis tozongi. Na tozongi na tunya. Condition bongo pona nini makasi bongo. Bo mama atoko sa ndenge nini. To luka mbongo ta vie o tozomeni. Mais c'est condition makasi bongo pona nini. Et on les kabajou vie est comme meilleure. Ma camion c'est simbi. To komi pe ko vivre na vie moko ya malamu. Mais condition tout oyo nganga pesa ki e abisie même si okomi na mbongo makasi mais o tika la chaussite o banda tambola kana la gomme o zalwa bata mbongo o balata ka makasi wana balata ka blamba cher o za bongo te banda ka blamba moko ya normal kaka bongo et o rive bongo et en plus to lekine to sali ba 5 ans de mariage non mon la kanga kuna kanisa peut-être nganga nenga lo ba bongo makambo ko changer selon ngana mutema ngai mais tu vivre dans mon bande ndaku tu sola nembe moko tu coucher mais rien et là on monte mon oyate na tuni na bia siko ndeza bo ngana to umeli bo tu sali 5 ans de mariage mona azoyate on a nini yo bi condition on nganga pesa ngate do vina mama na tiko la bote te vina mbo tiko la bote te na sens nini ngandi na zabwe naza na kufela papa nanga mama nanga kufa papa nanga kufa na mama nanga akufa babota nganga moko alors ce qui na vandi nazo raisonner maloba o mama ndo bisanga yo nde lokwa to bota yo moko boy il faut obote la biso bakoko do bana fo bota bana belé obota bana belé siko bana o bapaka nanga banda ko yebisanga lelo na vivre ngona kasa bala nanga ni mona moko azate mo bana nanga ba pese condition akoki ko bota TV na mobimba alors maloba o papa nanga mama nanga ba yebisanga siko nga lelo est-ce que nazo vivre ngo na vivre ngo te nazo vivre ngo te nzambe vina nge komika boye libala ona yako kota kimyezate condition ba pesa ya makasi nga lelo ndeza bona ko bota te siko libala mwe sengo ko zala nini na kati ya libala ngo esengo nini ezala bana bazate bapaka nanga bando yebisanga yo ne fo bota bana bele parce que to bota oyo moko siko nga lelo te bango na batana sama bele est-ce que ndi batana sama bele kuna bako zala ne sengo te mo bana nga bota kate papa nene ne sika oyo na ina pasi na boya ko bimisango na kati ya ndaku mena nzimbi na yo ka soni na misa batu na nzimbi na cholama to zaki na ye na expliquer que ndi na zaboe avant na expliquer wana na sala ki fièvre a meminga na hôpital tanga meminga na hôpital ba ki kuna ba sanga examen peut-être ba singa na zanzini directement a tongo ke siriki mo bala bi zemi oui moi c'est na zanzini mais tellement dans la zemi azizemi o izamba liboso zema liboso ta na ba caprice belé mais il faut mettre la énergie té alba ba bio monsieur wana lobaki wana mo bana ngatala kinga lismo bien tellement docteur azaki wana a manifester que matala ngali lismo bien té ko zonga to zomine na ndaku directement maintenant c'est comme makasi atuna zemi oyo yoza nango eza zemi ya nani zemi na to za biso mi bale ngapena ebité to la biso mi bale to la ka to la mkabiso mi bale siko zemi ko za zemi nani c'est eza zemi na yote non ninta ko yokata siliki na dega moko yosaka na te tomboki de façon na monela ki ndenga silika ki ebangise na ngai na tena bi mo mobali wa ko sala nga mabe na eko kima na kimi wana ndena kimi alala yakuna ndaku te yatikana ndaku na kimi na lala ki pa ami moko na lali nde moninga na eko ya lelo awa na boya ki vraiment ko ebisa poso na bana ebisa ye alinga boma ngai donc kando azaki nango alinga tiba même ngata mbeli alinga tiba tanga mbeli na mikimi laki ndo moninga na ye awa na ye pona bimisa o ezakati na ngai pona boyi
même si lelo ngana ye to kabwani mais aye ba vérité que zemi oyo eza mutu tel boy. OK. Nandimi na yo kasoni. Nandimi ba sekanga ba benga nga mwasi mabe parce que vie on va neko mener na kata ndako nanga ezaki vie on nga na baneko kanisa ngote. Na baneko kanisa ngote na ba ke nga lelo na mobali nanga to ko bota bana biso o to ko zane sengo. Mais oya rivelenge comme makambo oyo. Mama obai ko mama Abigail. Abigail. Mama Abigail. Parce que c'est un peut-être sur kati maloba mais il faut na yeba likambo pour ne bande ni ya kusunga bino. Mama Abigail. Siko yo tibo kenda kina mobali nayo. Ba pesa ki bino bikila ke bobota te. To ezaki lo lengi ni. Na bo pesa na comprendre bien. Ndito kenda ki est pas fétiche. To ke kuna Pas fétiche. oui. Et pas nganga to ba nganga. Et pas nganga. Nganga konisa pesa ki abaki vine mobimba akotika ko bota te. Donc akabaki mukona naye. Mobala kabi mukongone mais yo kabi ya yote. Ngate. OK. Yim takabaki. Donc condition pesa wana même ngana zaki d'accord nango te na mutema ngai. Nazaki d'accord nango te. Na bandeka kotala boy. Tellement vie auto bandeka ko mener zaki vie moko ya bien te. Ya bien te. Natali kaka ndé mobali nanga zo souffrir natali. Mais na on mango na passe na mutema pona yebike naza d'accord nango te. Ndanga yebisaki vie nembo tika la bota te. Wana yote mobali nayo. Mobali nanga. OK. Atekaki mokongo naye to bota lisusu te. Na condition o apesaki. OK. Aya kopesa biso nzungu moko. Tellement nde tozaki na boutique moko. To débrouillaka nango. Apesa ki biso nzungu moko. Nzungu wana lobi mbongo obonda koteka. Mbongo esi boteka boza boboka wana nzungu wana. Soki toboki mbongo na nzungu, omona lobi mbongo botie belé. Wana nganga mtapesi bino nzungu. Oui, nzungu apesa biso. Toza nzungu wana boutique tozaki na moko wana soki toteki mbongo tozi toboki wana kata nzungu, opuse to lamuki lobi mbongo botie belé. C'est Bruno Zodi qui s'embon. Pour que vous m'en envoyiez. Ce que tu as dit, on dit maté. On dit même pas. Mais nous avons nganga. Maman Abigail. C'est quoi problème oyo et mimi bino awa ezaki ndoza bongo za mukumba. Oui. Parce que mukumba za ngweza ina. Ya on monelo ko memenga awa. Donc nazo lo bangona passe na mutema. Jamais na konti ma vie na ngai esuka kaka boelelo na koli na kufi na tika même pas ko bota mona moko. Na ndimaki na Mouchena, petit frère naïe. Oui. Hein? Zé Mozan a petit frère mobile. Oui. Oh, maman Nangai. Oh. Non, le ligne, au coucher na mobile naïe. Papa na sala que moi. Na passe na mtema na koka ko supporter te. Na ko supporter te. Mobile te o vivre naïe. Te ko tika la vie na biso mbale ko bota te. Na ndimita lelo na zala tena mwana moko o mwana o soki na otala ye na zana sengo. Yango mo passe mo soki nous a imité parce que mon y a bien aujourd'hui mes arabes parler qui mobile naïe. Pour ça la famille. Oui. Maman Abigail. Le monde spirituel là. Par condition ça na vie hein. Condition ça que mobile na kabi mo kongo otika robota te. Mais yo ndimi na yo na sacrifice nyonso mobile sali. La place ko kenda na mobile parce que ça qui d'accord to bokina mobile. Malgré souffrance. Oui, malgré pas si biso to dikala ba difficulté pe na vie. Na condamné yote. Na pe choper torté. Mais bo porter garant na mobile. Bo kendo quelque part plutôt pour besoin mbong. Ba pesi condition, on dimi condition. Mais yo trahir mobile. So na kati na yo moko so yo ba pesi condition mobile a trahir yo. Réaction nous allons. Papa, condition ba pesa qui est naïba qui un jour peut-être aussi là. Mais tout ça 5 ans et le côté. N'enga na sandé. N'enga na 5 et l'autre n'enga na salandé. N'azaki fina choité. Oui. OK. Dans la yo kibino.